oya yemba pena omoni nzemba nini tosali te bayemba ona Kiswahili bapeti na biso matete bainterpréter mokolo nango aza na prison yo soki musicien azoloba babimisa moto wana yo pesanga déclaration ya musicien moko congolais oya alobi ata na pouvoir na télévision bi non tozoboma na pe mpona makambo pamba surtout Kofi Mutu azalaka na audace akoloba aloba na télévision ke bobimisana na edengo wana mais parce que baréalité ayemba eza ya solo aotikala koloba te napesi ye défi mpona ebi ke Kofi aozaka amekana kutu eloko ebebisi su lokwa basangani su bango nyonso mais là où je suis pas d'accord eza nini miki ezaki likambo ya réconciliation tomekana kosolola la réconciliation c'est quoi elingi oloba oyo nyonso elekaki ya mabe parce que bazosala basambla guerre eza wana ya kosakana te malgré bavai na podium wana soki olandi bamisika nomona ke ya toujours batension baguerre ezali normalement na sens ya moya malamu même bachrétien bazolandanga même bamusulman soki olingi osala réconciliation na bandeko basalaka nini bible elobaki na biso tika mbeka wana avo otumba mbeka kende kosenga ndeko no pardon basengani bapardon te même basele o wana serge wana alobi boye Adolphe kowanga na teke tozwi mbongo te tosangani mais mbongo beza wana mimba soki mbongo boba obeta mbongo jabi azali eloko te un simple mutu kaka jabi azali kaka mutu batindiki ye wana toki na terreur ya bakongolais bakanisaka makambo te toyebi mpe makambo ya solo jabi mais auparavant il était où non pardon Adjabi aza homme d'affaires ya wapi ya kala société neza asima mbongo kala bon biso no toza na google awa tobeta nanu homme d'affaires jabi totala soki obimisa nini po so tobeti Jeff Bezos ekobima so tobeti Bill Gates ekobima tobeta kaka komona Bill Gates tobeta ba européen ba américain papa bon so yaza na bongo yo so ba africain mona kango il faut pas sélectionner oui matambo ko bayeba bango sur un moment toti ko sela ki congolais yo ndeti ko sela ki fanatisme ki congolais nani poto ezaka cimetière wa musicien Emile ayembi koleka Manda chante tia nalobi noko Emile ayembi koleka Manda chante mais na mobuso bana bango mabe wana lando komona naloba bo ça pardon place ko babengisaki basaper wana mbongo wana so babengisaki singzong linga ezala mabe zigzone na ayebi no singzong te papa azo faire partie na wenge musika j'ai pas reconnaître Aimé Bwanga Marie Paul atengu bakoba batebele wana mbongo bapesaki basaper wana soki ezaki réconciliation pourquoi bamizaki yango te na bato wana baya bafaire kobwaka bango libanda bango bazoloba bien ke bango bazo faire partir na réconciliation te mais bato nyonso bayi wana baye kosala nini Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur votre émission sur la vérité. Émission Oyotoé, la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Le on a réel plaisir Oyamba. Champion maître Churamboma. Tomé ko ça analyse, tomé ko décortiquer ba propre ba actualité news sur les moments d'intérêt, tomé ko solana et puis to solana maramebele. Restez connectés, merci d'avance, na confiance. Na amoureux au Pessibiso, merci d'un nombre de partages dans l'avance, merci bandeko yo ba s'abonner na mukola le bo s'abonner et ça moko ba force biso to singa rabino na bandeko la rabiso de fait que bo s'abonner et émission zo mata chaîne zo mata bo s'abonner et puis bo partager émission na bandeko o ba aux opportunités au tala te na bandeko botali bo tinde la bandeko belebele émission to ça la émission na Churambo maza sportif congolais ya munene ya mboka na biso avant d'aller en France précisément en Europe aza parmi ba analyste ou basala ba analyse bien donc to polito sur la mukolo na marambo toujours les kana musique na biso na mboka na biso na ba domaine nyonso oyo c'est-à-dire ba joueur ba comédien ba sportif ba musicien pourquoi pas un mot to taper politique vite fait toujours mais ko solo na mona mboka Achura Mboma bonjour bonsoir Achura Mboma ouais bonsoir Miki Nyema bonjour na bandeko so Hollanda so boto tourner ngona pokwa Miki Nyema okomi arabe non ça va vite fait hein. Okomi musulman non moi vite fait ngana mona bima toujours apotre bolia amna epé manakimia monsieur to bana apotre bolia banangola on habité big yo mais félicitations quand même hein na féliciter bino sala boulot hein donc je peux natana yo si donc tout le baka o se mélanger rapide ko le quand même bato kutaki merci donc vitesse abonde l'accès que musala oyaki ko bondisa mutu te oyaka pousser na ngape na vanda pour comprendre merci zape moko ba force au pesa biso soutenir biso chaque fois to ndo senga yo oya oleka na sur la vérité
le fait que Wando les abonnés ba mata et puis toujours place c'est grâce à vous ba invité on Wando yamba depuis Milanga invitation te so na tindeli yo yaka toujours ko répondre na ba invitation to pin to tindela yo to na makambe to sola mko lelo mais beaucoup plus to ba non na base ya motu ya o ekangi actualité za Wenge to mito chama ina monoko te to buka lokuta te Wenge na minitso yo ya mutu kangi eza na visibilité kangi ba faire moins belé ezakana tout partout visibilité ekangi nini non mais ils ont l'actualité et où tu beta stade si quoi tu beta bah où tu beta concert VIP na Pullman donc l'histoire de beta mais oui to ko c'est internet ba ko c'est la on peut pas faire tu ba on a d'habitude beaucoup checker au moins que wenge mutu et kangi ba faire et bon ça n'est pas même ba comme belé to bon ça même que mboka za na guerre parce que wenge a che ba ko stade wana te to ko bossa na makambo d'abord merci mingi na bandeko so zolanda biso na émission ya so la vérité. Merci mingi na maman de 5 place au Landangai, Carmelia, Chrissy Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris, Peblessing. Merci mingi na Linos Bonzemo en Allemagne. Merci mingi na Denis Marcos, BBC Fungula na Louvière, Mbote Be na place na Biso, na Jipna Munene. Merci mingi na Fifi Kitenge maman Ephraim. Merci mingi na ba Congolais nyonso. Toko bungisa actualité te mingi nyema mboka za na ba problème sérieux. Et puis wengeli kamba wengeli pour ngeza non événement. Comment on a vu un JB Bayemi produit au Moro Blaise Boule Emile alias Tutu Kaluji Adolphe Dominguez pour nos événements. Des événements mais où est la JB basi bayemba basi ba bete sika moko ça na ngolo te bosani. Non nga tengelo bango nyoso. Non kutu elo ke bebi si sulu ko basangani su bango nyoso. Mais là où je suis pas d'accord ezani ni miki. Ezaki likamba réconciliation to mekana ko solo là. La réconciliation c'est quoi? Ilingo loba oyo nyoso ele kaki ya mabe. Parce que bazo sala basambla guerre za ona ko sangana te hein. Malgré que na podium on a soko landi ba musique no mona que il y a toujours ba tension ba guerre ezali normalement na sens ya moya malamu même ba chrétien bazola na même ba musulman soko lingo c'est la réconciliation na bandeko basala kanini bible lobaki na biso tikambeka ona avo otumbambeka kende ko senga ndeko no pardon ba senga ni ba pardon te. Est-ce qu'il fallait passer un pardon na caméra? Oui, parce que ba blessé qui baza bato à caméra te. Te ba kabona pe na caméra te churambo. Te ba tout te binde ba kabona ki ba kabona entre bango caméra ezala kati. Te ba senga na ba pardon entre bango. Ba diviser kisko ba famille. Ba tebele ba kufa lelo na sema bele po na conflit. Tata na maman ba yoka na kate po oyo muta wero muta jibe o muta Dolph. Donc ba famille là qui divisée. Alors pour na ko réunifier ngo ndenge ezalaka. Il fallait ba ya première chose. En tout cas ba congolais, il y avait une erreur au salamaki que to panzala ki bo sepete pe comme to panzala ga ndenge wenga ngwe panzana et c'est là que le malamu non mais le loko ba songani fallait pas banana ko ba congolais sincèrement to lingi bino nyoso tout osengela sur le côté ça ki le ko mo malamu te ba sali yango te mais sinon déjà ba mbc ka moko là c'est ba solo li bien te wana ezala ngo sini ya ba amour te ba amour moko et puis ngala zo sepela te ndenge bino bo mona ngonde sala malamu oyebi to ko tona vivre si c'est bien mi nyona ebi ke yo zo faire partie d'une organisation yo mtu utangolo ba o kima ba makambo te ozaki mbongo na promotion mamadou apesa ki bien sûr bien sûr apesa ko mbongo ebele pena bien sûr hein mais ils pour la promotion ndi naza chroniqueur so yo pesinga mige c'est la promotion ya marque na ngachura mboma na boya mbongo no ezaki marque siko ya ni wenge musique pour concert à Wenge tout ba bi c'est tout ça la promotion tu as payé et puis tu as payé pour nango tu sais promotion bena mbongo mboka makasi hein pardon mbongo mboka makasi hein mbongo ya nini ya mboka. Il faut lire un bon mboka. Te Amadou a su 1 million, on a su 1 million. Te tu éviter ce un bon mboka. Tu as preuve te. Te tozana preuve. Tozana preuve te papa. Mais jiba auto. Zela Miki. Jiba auto bani na télévision. Alobini. Jiba père bani na Adolphe. Conseil Congo production. Alobi boy. Adolphe. Ko wanga na teke to simbongo te to sangani me. Mbongo beza wana. Bimba soki mbongo. Boba obeta mbongo. Jabia zele no côté. Un simple mutu kaka. Non. Jabia zele ka mutu batindiki wana. On to ki na terreur ba congolais ba kanisa makambo tu. Te to yebi pe makamba solo Jabi mais auparavant il était où? Non, pardon. Adjabi aza homme d'affaires. Ya wapi? Ya kala. Société neza. Asima mbongo kala. Bon, biso no tozana Google là. To beta na homme d'affaires Jabi to tala so bisanini. Poso to beti Jos Bezos e ko bima. So to beti Bill Gates ko bima. To beta ka komo na. Mais Bill Gates to beta ba européen ba américain papa. Bon sur yaza la bongo yo so Afrique mo na il faut pas sélectionner. Oui, matambo ba yeba bango. Sur un moment toi tu conseilles là qui congolais. Yo ndeti ko sela ki fanatisme ki congolais. Ko benga mutu mbongo te so ba compte na ite za soni. Awa ba Betancourt ebi compte na bango. Quand on dit mutu mbongo, c'est compte approuver na compte. Par rapport à majoré biloko azana ngoma msuba ndaku na mbongo ne ba sele monike azana boy. Mais mutu ze sanga kaza mda fait, ebi na biso eloko na été. Bref,
azwi mbongo akaboli apesi bandeko na wenge ndenge bale basepeli mais problème na ngeza nini eloko asala échec total au-delà ya kolinga wera au-delà ya kolinga JB Mpiana Sultani kolinga to nyonso ngala mona ngweze échec pona nini parce que wera son na be fort na ye moko na stade de martyr papa linga stade linga ebukana stade on linga ebukana au moins mais stade comment respirer plus de 120 000 personnes tilibanda JB Mpiana papa chéri Sultani linga buka stade wana plus de 180 000 libanda. Mais les lots baza bango nyonso papa wako sala pas même 60 000 personnes. Té ba sala plus de 80 000 personnes. Non non compte. Bango liboso to ko 100 000. To mona ki débordement. To mona ki débordement stade parce que stade de tonda na 80 000 personnes. Ce que débordé comme 120 000. Si ko bango ba sala plus. Donc on a pas même 60 000 personnes ba compte. Et puis ba babima ki avant. Moi nakamwe wera ye moko asali plein extraordinaire. JB Mpiana ye moko plein extraordinaire et comme il y a bango nyonso basale le côté c'est que il y a pas mise à jour il y a rien na bon moto pena bien bon moni que basale na bango le côté mais pour la réconciliation on est pour mais pour na ko sala ndenge bango ba se prétendaki na ba mbongo ndenge panzela pour na likambo événement ngo sala mi bongo te cause la sincère na bato azola na ngana ndako de là donc on a eu fallait stade quoi pour mona que ils a reçu tu est plein à craquer fallait bato za na pelouse Miki parce que normalement ba pekisa kindi bato za na pelouse bato bazaki di banda stade les bandes balade za osonga na bango ba fâché kutu poani ba yaki makamala moni bamba mankai bango respect Miki bato azolanda ngai na ndako na lingi to za la fanatique mais zoa stade ya wera zoa stade ya JB tala na ndako zoa siko oya bango mona ki y a pas photo donc maramoto so to na 21e siècle stade ya wera wala tango wera betarango tozaka na internet c'était churamboma lelo congolais pas conscience le ba congolais belé bazwa côté tout sur la vérité non tout sur la vérité c'est que ba congolais ba yena ba pour conscience zongi ça na ba congolais belé bazwa conscience ba bona mama kambo comprendre ma belé internet lelo et fongoli ba kinwa misu et fongola ba tumisu ba tumisu mo tala ah oui ra gagner vie na famille nga pe na luka vie nga lelo posta donner tonda inde ba tu ba yebongo fo féliciter bango tozela comme sincère obi na olingo mikolo olongwe pena place ozalaki na tanga comme to comme sincère tozela ya ba jeune pe tout le monde a sala oyo ba wera ba sala tu vois moi ils a devoir o ba wera ba sala to limité na ba jeune ba robet na sima ba héritier ba fali ba ferré ba fabrigaz ke ba rosala ngo plus ba inos ba kisa bango na ka ba inos bi ouais obligé inos bi gaz ma wete Bina filé, Tionani Barobino Mundibu, qui encore même la Coste, même JDT, même Céléoana, Sergioana. Est-ce que Barosala full au Bawira Basalaka? Mais full au 21e siècle, nous assure. Nous assure. Ceux qui n'ont pas de Gims à Salango, ceux qui n'ont pas de Dadjo à Salango, mais c'est la même génération. Et c'est normal, les Salama. Na sepeli na JB Mpiana Landi intervient, à sincère. Au big na soka moi, et communique à mon dessous, le big Wera son, il a fait mal dans le concert Wana. Ndenge baninga basala ki organisation ya se lokolo za maison mère aya na Sara Solo mabe aya na bo ya sala bo ezaki bongote batu basilike mais JB reconnaît ça que eza œuvre ya batu humain eza batu basala ngo eza nzambete donc il y avait des erreurs il y avait des fautes à lobby phrase en tout cas bon limite ça la prochaine to sala mieux to si ba reproche wana mais pourquoi na kaya were sala bongote est-ce que were sala interview wanganyo il y a l'ingénieur qui l'interview bango parler ka danger non mais ça l'interview danger ka to c'est le koyoka et puis si ba sincère andi maninga na enyo soke te en tout cas garçon na lobaka non émission moko boy yende mutasali ke makambo esimba ezala ke batu suba sangana soki ezaki pona wera batu balinga balinga te tala batu ndu ba compliqué hein donc mais yo wera sala oni churambuma oh mais de la fois kina wera trop te wana vena ngati mais vino nenge na lobawa on irait bozala na promo privé personnel non vena ngai soko tuni même pas chopanda la pese mbote honorable soko tuni Willy set azaka na mboko otuni ninja otuni même petit nanga sankara de côté c'est qu'on a purifié mais si il y a les mal concert il y a stade si il y a les mal faut tout le stade les équipes bien organisées ba tout bazaki a suit concert l'équipe très bien pourquoi on est négatif na solo baboy JB Mpiana l'un des piliers à masolo à l'équipe na télévision andimi ba faute te ba faute to été mais par rapport ma faute on a dit à quoi par rapport à plein plein que sur le bi plein wana batu papa stade batu tout ba vandi te wana image à butu ça mandeni image à butu na mo ezaki bongo te et puis tala na makambango yebisanga sikoyo en tout cas mboka na biso ko to na ba premier série ba bengi si ba saper 12 bagi 12 entre autres na Didier Nzongo avec na 4 ba 3 délégation 3 ba congolais et ba saper est-ce que to que devra to songa normal c'est délégation France 3 na habité soit comme plus ba ta Braza plus ba to qui province ba loger nourri na même ligne sécurité makamyo surtout parce que rôle là-bas on a makamyo ezaki ni
mais ba sotana ba ezaki événement tour mboma tengala mona événement événement ngala expliquer quoi ça expliquer un événement événement ekozaka musique te tour mboma normalement événement des zaki on a fallait ba comédie ba jouer parce que ils ont la tamo m sou wera na jibe faut ba so time sou moi 20 minutes à repos tout ba qui s'est changé ba rocha na espace 20 minutes ba rocha ça na so ba jouer après on a ba rocha peut tamo m sou à repos ba saper ba défiler les événements et bah comme ta stade on a été pendant 8 heures l'état debout faut te l'appeler âge à wera taper âge à JB mais non mais oui bah produit fini non bah produit fini mais âge après fini avant fini wera na 25 ans ça wera le loté tu rembo na lobi boy wera nenga bana sauter na 20 ans ninga sauter le loté te mona ni déjà ponzembo na bango bayembaki bango mibale banzo bayembaki na ba JB na kamwe bafinga akuti oba nani poto ezaka cimetière wa musicien Emile ayembi koleka manda chante ah tia na lobi no Emile ayembi koleka manda chante mais na mubuzo bana bango mabe wana lando komona na loba boy ça pardon place ba bengisa ki ba sapero wana mbongo wana so ba bengisa ki sing song ngeza la mabe sing song na ayebi no sing song de papa azo fait partie na wenge musika j'ai pas reconnaître Aimé Bwanga Marie Paul atengu ba ko ba tebele wana mbongo ba pesa ki ba sapero wana so que zaki réconciliation pourquoi ba misaki angote na batu wana ba ya ba faire ko bwaka bango libanda bango ba zo ba bien que bango va faire partir la réconciliation mais batonyo sou ba yona ba ko sani je crois que c'est pas ça si c'était une réconciliation sincère il fallait batonyo sou ba yimate na zo ba likamo na caméra pour batonyo zo komisa ba zo kosa bango de la forêt je bien pia na papa sur papa chéri vérité zake vous avez échoué dans ces cas malgré que on la télévision mbongo tala mbongo bebisi na ba plat B ya ko bengisa batu ya ko sala boy et zaki mbongo fallait tout le monde à se retrouver. Et puis na soulever le comment parce que na yamba Didier Nzongo azaki parmi ba sapeur o ba genda ko représenter ba sapeur français tout ba sapeur o bazala la communauté yo miki na solinga te na plateau de télévision o lo ba boy sapeur nini mais dis donc azala sapeur français do sapeur congolais pour Google ça sapeur congolais o aza résident en France délire na biso ba congolais lo ba bongo délire bon ya biso ba congolais représenter ba sapeur bazaka na Paris pour tout le baninga la lo ba bongo ngo kele mabe Nzongo alobi boy bango bakindaki na production ya na compte ya Madou Diabiti bango baki na production ya mutu mususu mutu nani gouverneur de la ville mutu ngo so Mali na yamba Nzongo expliquer wa mutu azakutu même pas congolais a travaillé kana Amadou Diaby né a proposé qui on tellement azana posa ya marque naie ezala asala promotion marque naie a travailler na ba saper azoki ba saper ne ba Didier Nzongo na côté si bango na business ezali même pas Amadou Diaby adosi ko makambo masuma pas donc te o mais monsieur lui ndenge bozo prétendre yende patron ya makambo na yebi nga mutu musute bo sikoyo makambo so lobi wana na réconciliation na ndenge batu soit disant bazako c'est la tante na bango congolais musu bazela kango bazali est-ce que ebalani je crois non à la prochaine va changer ndenge o sala makambo c'est bien mais concert à vie pipita mais lobby na siri ba reproche tout au mo qui les reprocher bango contre rani ndo solo ba ya ba te ba reconnaître ngo surtout mabanga lobby abibela to kosongela ngo sute et puis ngala lobaki boy je suis bien bien na solo ndangai ou na solo ndangai est-ce que vous êtes sûr vraiment pour batonyo surtout ba autorité vous boka na ba comme place basana ezako senga bino boka bango na musique wenge musique je crois non bino bolobaki na biso boza politique mais muto aza politique bayambi na Sénat ya Sénat ya ba congolais et pas Bahati bayambi bino et pas nani Mboso na parlement bayambi bino pas ambassadeur ya nani ya France na Belgique boza soit politique té boza na kati ya politique parce que bozo faire partie na politique bolo baso boza politique té deux nazolo ba en face du monde Michael Jackson l'excellent a les gars bambisenyo surtout l'impact yebisanga mokoni bayamba na Sénat américain ou bien parlement américain pas que nous le banine siko ministère ya culture et art ya bino musa na ngweza kani soki nyonso komika na banini na président de la république mais non bon meka ko séparer yango na mbulo o ezali kambo vérité ba ko ba bino te bon meka ko séparer yango je rejoins Jean Goubal ba bengi bango na IGF bango nyonso vanda lobi makambo e ko changer kaka soki biso to tikalo yibila mi yibio yo nyonso bazo yiba bambo biso to so yiba bango ba prêtre to yibeska bimela prêtre te yango mboke so beba mais on revient toujours dans ça ndesika bande ko zo reprocher bango biso te biso na biso te c'est un peu dire biso na ba congolais à monde entier bazo mona ke boza trop na pouvoir o ke boko sala makambe belé Gims petit na bino on a toujours la 5e génération na ko boya ngote on a benezali Gims azalaki tango journal idée auto kufa azalaki première leka qui na 20 albums
na mbongo. Est-ce que ayembaki François Hollande? To monaki na François Hollande. Est-ce que ayembaki ba ministre? Bandeko na ngai ba mi okolobo eza ndenge na biso mendenga malamu lisusu te. Il faut tout ça la séparation. Ce que eza ndenge na biso. Bondi bandeko ba réprimader bino. Bondi bandeko ba loba na bino mabe parce que bozo se comporter mabe na ba pouvoir oyo. Est-ce que tango musicien kufaka? Ba loba ka ayebana ki na président nombre de disques vendus. Nombre d'abord de disques vendus. Héritage au musicien kotike la na mboka na ye ubi bandeko na ezaka ba disque na ye ndeko mais oyo etikali wana fubo kima yango tozomona ngona ba Alpha Blondy tozomona ngona ba o mususu ndundo na Saif Keita tozomona ba musicien ebele donc eloko ba tozo reprocher bandeko na bazo boya et puis Miki Nyema yo bikola soka na telo ne le gros misaba ya Rachel Arafat au commandé palestinien président bangala tabo avec mystique a limo papa ndenge nini ba benga kaka culture so ba ko beta na France ba expliquer nga nano culture lingolo ba nini culture lingolo ba so ko beta na France ne culture so bo beti na Belgique ne ba bomi culture te culture lingolo ba ko trans ndenge papa mbaza ko sala akebeta na Japon Congolais zate yenda me ba Congolais ba Stino ba Redi ba Gloria akena ba kuna akebeta musique ya ba Congolais na Japon c'est ça transmission ya culture mais so boye na poto beti awe pa na biso ne ba petina so bina frère ba beta ne culture yango non yango te. Culture, c'est comme Gims. Ça paie comme jamais. Nzembo ya ba Congolais, ba yembisi batu mosusu. Ba so découvrir culture na biso. Mais oya biso bandeko na biso ba culture ngo na yeba te soki boko mena biso no culture ngo ya bango ezaka nini. Ko ya ko beta na Allemagne nde culture ekufi. Je crois que eza ba lin ya ba problème on a pesa ngo piste pour ba changer. Soki ba koyoka. Soki ba koyoka te sanction zo tika la ka ndenge za na piste ba zo réglementer. Churamboma. Oui. Après des concerts à Wingé, bana single, peut-être beaucoup appellent un tournée européen. Et pression pour nous. Et c'est impossible de la salle maté. Bah ebi bien que kaka mukolo ba ko déclarer que toyé Europe, ba déclarer les gens de fête na bango. Bango nyoso. Bango nyoso mikolo, na zola mikolo no ba gente. Pour ba jeune eza cas par cas. Donc cas par cas tu sais un peu dire, mais ba congolais bango ba ko apprécier. Mais bango tsoka ba omone ka bango. Zwa wera. JB Kofi Olomide nani susu Nyoka Longo Chala Mwana omoni Rawana Félix Wazi na ye échec par rapport à quoi pourquoi na uto énumérer makambo ezo sala ke bango na baza na désaccord na ba Congolais bango ba prouver sur le contraire nango pas prouver sur le contraire nango recontrer nango bana impère ba yemba tokomi wapi nini to salite suka na nzembo test bien écrivé et puis promotion et puis musique ba tunyo ba yemba ngo oui même biso mo to yemba ngo lelo bochi bango wapi ba beti concert na Sigal non soki wera yembeli mboka to wera critiquer gouvernement ya Fachi assurance ni bwana ngo akobeta parce que bana impère kutu bana mike ba sacrifier carrière na bango pour ba critiquer makambo eleka na Kinshasa et puis ba critiquer makambo eleka na Kin bazara na Kin Fachi en pouvoir ba risquer carrière na bona vie na bango ba na poto ba beta la Sigal concert annulé cause ya bino ba combattre combien de fois wera soki de loi ou combien de fois wera soki ya minzembo pas critiquer gouvernement tu pas à dévoiler makambo de kana Congo ça sert à quoi ça ba o batikeli ba osala pete ba otikela pa osala parce que ba na impère opesa mo chancité oyebi ke to wera yembasko poza na mbutu moko azana prison mwana moko mona edengo aza oya yembaka ya solo aza na prison bakanga 10 ans bakateli esko comme aosala azopilise 5e année na prison comme on a edengo oya yemba pena omoni nzembo nini tosali te bayemba ona Kiswahili ba petit na biso mazete ba interpréter mukona ngaza na prison iyo soki musicien azolo ba bimisa mutu wana iyo pesanga déclaration ya musicien moko congolais oya lobi ata na pouvoir na télévision bi non tozo bomba na pepo na makambo pamba surtout Kofi mutazaka na audace koloba allo ba na télévision que bobi misala ne dengo wana mais parce que ba réalité yembeza ya solo aotika la kolobate na pesi e défi pour que Kofi ozaka amekana donc bino po ndima mutu ba zela pardon papa tout une question bana impère ba yemini to salité meilleure chanson mais eza chanson bengo ba chanson moko révolutionnaire ba yembi yango par rapport à ni to salité za bataki ça tire les autres continuer. Moi je crois que ceux qui bazaki suna ki ça ba yemba ngo bien engé sala bien mais le ko ba yaki et que ba ndeko baza déjà papa congolais nyo so za na kanda na yebiso na minute oyo et salinga esengo mo na lekina partout na zoleka ba na biso ba congolais 100% ya bana ba congolais 80% ba présenter na diplôme d'état oyo ba bachelier bana ba congolais 80% s'il vous plaît ba mama bazolandelanga ba olanda tezo na papa na bete bino maboko ba mama congolais ba papa congolais
80% ya bano bazwi babachelier ya turo bamama na bango bacongolais c'est la statistique ya congo ya baafricain biso bato réussir ebi to réussir mpo nani parce que eza na makambo mosusu oyo ezalaki malamu te nga nazotala namoni mwana wera auti états-unis aye wana azoloba anglais bato azosepela bazobeta maboko mais musique na bana bayokaka yango te papa oyo mbakutele sofa alobaki na ndako na nga bana nga bayebi teke na ye banzembo nange ebetaka comment ozoyembela biso banzembo eza bien te mais ozoprotéger bana laissons quand même les enfants aussi prendre de bonne éducation eza mabe te bokolobo non est ce que tobenga obeyaka na makasi oui bamama na bango bazalaki lero oyo bazoke tala ta na baprison bakongoli baza sute mingi nyema bakongoli baza sute vol étalage esili omona mpena ke motu to azwi conscience na ye na ndenge baconfirme yaki ya congolais nyonso azwi tala nakute na jeune moboye na chateau rouge na seki na lembi ye muta soulard muta misiki bana ne bazwi mibale sepela yambinga ngabe oyambanga papa bana bazwi nga bazwi nini o bazwi bak yo ozalaka bazwa binga kuna kipa te nga nde balalala nde balabukala yebaka te badevoir asalaka te mais mikolo olokwa makambo esilaki bana bazwi ozomona réflexion boye bosiko na mokili mombeka ozala ndenge nini elingo loba te ntango bato bazwi ndenge tolobi ke bandeko non eza éveil ya conscience oyo ye ezosalaki ezala bongo bana biso impere baza le bienvenu na poto bayawa nga kutu mpo na nga batikala bazonga te bazonga te ndeni baganya na misika bofuta bango combien te osala nini olobi baza barévolutionnaire bayimba banzembo barévolutionnaire batikala bayembela banzembo nini tosali te wana babimisa ta 3 chansons mosusu ya makasi bakobetela bango mais pour l'instant bakosunga te toyebeli oyo bino bolingaka te pour l'instant bakobetela bango epa jonga oyo akobeta epa mathieu niveau baa nango faut tala pe niveau baa nango kana nzembo wana moko mais bana niveau bana visibilité donc olieke epa maju kuna pe olie pas wapi et pas major les kuna pe soumiki ozo défendre non mais non défendre ba artiste on va risquer vie na carrière na bango fort non bolinga bango so bolinga ba beta sigal non sigal ba congolais ba boyi biso ta congolais mutu ba komi eloko différence eza nini bango bazoka sone ba s'apprendre na bato balekaka na télévision bazoloba te bato babengi ba congolais bato batindi mail ba congolais bato batindi fax ba congolais bato bakomeli préfecture ba congolais bakomeli Macron Marie Le Pen ba congolais ezali kama mutu te ezali kama obi soki mutu azomona malamu akompagne likambo okoko koyinela ngo mutu te parce que neti likambo yebisa okasi bato soleka na télévision tolobaka makambo mboka oyo basoki ta okoma 5 mukanda bato bakoyi ba congolais do bayeba ke kanda eza pona ka bato ba congolais nyoso bazwi prise wana mais même na ba impère kanda papa wani ba impère ba yembela kabila te ba impère basala ba yemba banzema bêtise te ba impère balalisa na ba danseuse na bango ba robe ba impère bango mo balataka kutu batikaka ba fashion bala ba jeune garçon mo na bango ba kel pa batailler ba tongeli bo ba pantalon minene balata ba pantalon ba ceinture ti ba filaka ti ana libumu balata ba veste ba critique tout bino ba critique ba wera na ba fali na ba jibe na ba kofilo mide et pas na bango to mona rata mon côté ba danseuse na bango o bala basala ba clip baza mabumu libanda ti Miki, vous corrigez, vous répondu. Ils même critique à solo. Non, mais ça critique selon vous. Et ça solo tout le monde. Non, et ça le coup. Colate et on t'a dérangé culture na biso. C'est la pardon. Quand tu vas na baxelo. Maman ya wera son. T'es toi tu vas maman ici. T'es nazolo na bete. Maman na biso. C'est la pardon. On a exemple. C'est là maman ya wera son maman na biso tolo. C'est la promoteur. C'est là à l'écran na télévision. Batune conseil ni ko pesa wera bi na lingaka mwana nga Noël alatsa bana na ndenge waze ko alatsa bana tolonda na télévision mama soki mama sansiri yango na te soki mama oya botangai azolo ba déjà que na lingaka mwana na nga alatsa bana lokola bana o c'est que bana alatsa ba danseuse mabe c'est déjà sansir na pesa exemple mwana biso wana mais est-ce que bi que style ya bien ba danseuse c'est contraire na style elo ya musique wana na musique ni non mais c'est style papa bon Gims ça le lo la ti coupé Gims ça na ba danser le lo la ti coupé ça style comme Gims ça na ba danser le lo il a plateau la ti coupé mais coupé mon sur la table non mais faut la son costume son costume papa na moyo ça style papa na le lo ozala kanga suki okanga suki c'est style non c'est style to se comprendre te papa c'est style te nzoto libanda ela siki ndumba te ela steve ozoteka bana bato et ça style peut-être il y a ces pelara bomba dans ces balata mais il moko lo na télévision bon mais biso na ba impère to na impère yo ça si peut tout kangi musique botoki musique ya kofi ça ba to mona bongo ba aveugle ba mona ba danser zo ba yo kanzi ma kofi ndeni toza na impère ba yo ba nzema ya toza na impère eloko yo bosani obosani na makamyo solobi bango ba nakisa ba ba za génération fachi
bandeko na nga baza na kisasa zela bandeko na baza na poto bolukela nga parti o bamba lobaki basa génération Fachi bochela miki nyema na se ba commentaire siko loko babosana ki yango na tango lobi ya boza génération Fachi aza modèle pour na biso te ye mto bo mena biso mboko bino boyemi makamba bi okumiso génération na epona ni non soki bazali ka do au-delà de tout bango mo ba biteke ba bimbete ki ya masasi makasi baza génération Fachi aza génération malam mbongo détournement na kino akuto kendete bato nyonso bazobima kangai bazobima mais jamal abimi tomonela mwasi na piscine bazosepela génération malamu yango. Donc au-delà de ça ce sont nos frères baye déjà baza na pote. Moi je crois que au-delà de basal monsieur ezana bango bakobeta na bango basepelisa ba congolais basala na bango c'est bien. Donc un perso est betité pour balobaki baza génération Fachi voilà pour na ba congolais bakomaki na bandeko mususu ezapela légitime. Non incroyable. Congolais za kotomboka pozolanda makambo eleki na Sri Lanka te. Congolais Sri Lanka ba peuple batomboka bino to nzala eleki pasi eleki babimika bango nyonso masti na ndako président Kimi. La tuka mekenyema na lingi opo longo obi yo zaki na ba couleur ya batu mesiko bando koma na couleur ya ba journaliste sepeli singa bazako inomi babeko za trop fali mais moni longo mais na moni batu ne bandeko na biso so bazaki pas fali ba leka so ate bana papa ngana yambi okumusana ba question mige monia kuna ba bwakisa yo mais bango basala bola mokoma na poto mais siko komi obalukeli bango yo pe alingi na bango sute esengana balukeli bona ni bon ba balite bandeko bato baleka poale badani balingiti encore ya mege meli atiraki ya babi yo pesi piste tika na lo baboy papa Emile pas un musicien kasi yango ba boya mba musicien na plateau nanga ba waroro babi balingi suko mono te ba mona nga wapi place za kokende chura ngaba yambi tina poser la question miki nyema eza concept misu na chelo photo et puis to me ko analyser ngo biso mibali. Ouais. Merci na Jimmy Chimanga Port de la Chapelle. Merci pour tout. Grand frère na soutien ça la pona biso Evan Tumba na 400 Vex, merci. Merci na les tout puissants junior Bongongo Union européen Mutunanga, merci pour tout. Flavim Panda, Kelin Tsumbu Douve Moeni Roi Bilamba, Douve Moeni Bilambe Belé Roi Bilamba Bilambe Belé tala ba chance na non. Batunanga donc to pesi binombote to pesi mbote na Didier Roberto na Barbex to pesi mbote to pesi mbote na Kumase, merci beaucoup Kumase. To pesi mbote na bandeko tu baza vena biso Gibaena colonisateur ya Gibaena colonisateur de la SAP na kata Italie moté maman Sylvie Baena venanga, merci pour tout na soutien au sala pona biso Flavim Panda grand frère propre, merci beaucoup to chelo photo to analyser ngo biso de oboki Kumase te Kumase grand réalisateur ma belle oboki te mais na boye la Kumase motema ya mère na biso Ntsepi Adeline Ntsepi Aumena mwasi na ye talaka baboti seti bana oui bana seti bana na poto seti bana lokwa malien so kuma so ndenge na pane kuri kenda ndire distraction ya raté ba kongole ba bangisa lokwa malien ndire kuri ya raté nyoso na rapo ndela futa mbongo te mais moi c'est un salarié to chelo photo eza concept émission na biso et puis to tini bande ko na les 16 oyo to kuta na biso tout na soirée Shida Ibula ezala wana eza bien organisé to sepela eza on amona ki bana impere po ndeba obeta wana on eza fête ba congolais Shida Ibula car la té beta c'est l'Oscar m'a invité mais ba impere ba ko le kana bango c'est les invités Poutine ah ouais Serge T Poutine c'est le kasi comme on est gars az artiste benga na kombo do c'est le Serge ayi benga na linga benga mingi Serge arobeta wana comme invité et puis quartier latin international ba obeta donc tous allana le 16 juillet avec Shida Ibula tout cela une fiche pour ça la réservation ba table bo benga pour na ba précision mon chouchou tout cela photo ah maître Gims moi na fait na biso Juna Janana et puis bato ba benga na stade kapo Gims akoma na moto soki Gims aki ninga la ba benga fait Janana te pour 10 ans passé batika lo benga te sika mote obiga yo mettre polémique babengi fe jana na ke na stade kapo Gims na daju ba komi na niveau ba congolais ba yebi 10 ans mutaka okipa ya zate na benga na concert il a kisanga concert 10 ans passé ba benga fe jana na bato ba ba kasi na ba 12 vego kota ba mala de Gims prêtre au tala concert à Gims moko azo pesa message
pour na makambo eleka na mboka na ye mboka na ye ya Congo Congo, oui pour na bango déjà c'est passable baza na culture nde mona biso te kasi 5e génération ov mukulu azoboya bango yeyo ye azoboya biso te mukulu alobi ye paza na 5e génération te aza na 4e te tala ba âge na bango baza ba prépare ba âge ba génération moko ba kaka ba 3 4 5 alobi boye ye aza lokola Platini basi baza eloko akoprouve te soki moto aza eloko akoprouve te c'est que oyo bazosala bato azosala ye asasalaki yango c'est que baza su ligne moko te boyebi baviola boyebi bato asona bango na plateau bayeba kosona bango bien te donc ndenge tozoloba boye ye alobi ke bato la nyonso oyo babenga 5e génération bauta na bagroupe ya bato lokuta oyo auta na groupe ya nani Gims Dajo auta na groupe ya nani oyo Indos auta na Vodacom eza okesa tochata Karmapa tochata Félix Wazeko toenda okende vie moko Hassan Lassane laissez tomber auta pepa mutabi maka nil part même Gato Bivens aza na 40e génération atumbaka kabima boy azalaki c'est awa eyindi donc il y a les générations qui donc eza ba mission congolais au-delà de tout football ndimake toza suna 100 mètres te to komana course ya relais elingolo ba jibe mpia na kimi wera so na kimi akomene sika moko apesi bina file akimi apesi Brator akimi apesi Shaingenge Ibuba akimi résultat nango nyonso tu biso batoko gagner mais tozo pola bango batelemi kaka boy balingi kopesa espace te non bo fungo l'espace wana bana wana babima e kosala bino fierté na tshela ki photo ya Gims totala ki interview ya JB azopesa exemple ya Gims botala niveau ya Gims ndenge aza bongo ma respectaka bango on dirait que je traiter ben politesse moi na ba ministère na biso surtout ba jeune ministère na biso te nazomono nde mingi azobeta fali pour nazomono nde akeka mbamo na to kende tozala to machaka ba monter to na télévision ndenge nalandeli mukulu on dirait il y a un problème avec Fali Poupa donc les musiciens congolais donc dans le bakla wenge baza na problème moko oyebi lo mo erreur salamani omoni pourquoi Fali azobenga king azokende na makambo tant que batu boko se liguer belé pona ko bundisa bozo pesa force nana ngwa bon to ça yo batu na bino ba question te selon mukulu azolo ben poete sana oh android oh biso to sala makamutu bino bozo nga bo sala ba stade ba biso to sala ngo déjà il parle à qui na ba génération auto zolo ba il faut to za na vérité bango balinga ko kima est-ce que mukulu akosi c'est là muto pour une politesse afali te ndeti makambo ya sala ya ngo ba sala mais qu'est-ce qu'il faut ndima bana wana est-ce qu'il faut bo soir te yango na lobby mukulu alobi makambo ya sala makambo bango basala bongo to siko ba so na pona basoni na mutu te ça c'est non azoui tant s'exprimer avec une émission yo nalandi na lobby boy na génération auto zolo boy nani abeta Zénith Olympia Bercy Fali nana za na ba mérite ebele na ba musicien do ba titre ya musique ne biso za na sport azana ba médaille ebele azana biloko ebele na ba musicien congolais Fali siko est-ce que photo se pena ngoto to boya non ils ont à moko na biso toujours soit na pona mais mukula zolo bakaka orgueil et non pardon impolitesse selon lui na yebite ba ndeko ba kolanda émission na yebite soki impoli yango ya Fali na yo ba ngakutu nde na zaboy makaba minza ta na yebi na ngate ke impoli bango na bango ba yebi makaba impolitesse problème eza problème ya clan bitumbezali entre clan ya wenge muzika 4x4 na quartier latin na yebi so likambo eza ya solo na defa na mbala moko uzomona te eza bitumba moko facile à comprendre parce que na clan ya wenge na ba petit na bango fere mutaza makasi amataka yeti na Zénith mais akokisi basalo musute héritier pas dotika bango de panzi likolo do na yebisi yo tour de contrôle on a bien inspecteur Colombo azoya mais na koya na bango na clan ya bana wa tolo ba clan JBT pour clan JBT na yebite sulutani vraiment na yebike alandaka pe biso mais kana ko ningisa mo ba petit parce que Onyx Bonde par rapport ndenge Kofi asala pona bana na ye olingina stuno likamo boy 500 000 soki yo lobi na ngaki pona kozonga place osalaki ba musicien congolais bana promoko baza ba star mingi ndena ba komi na place yango te ngandenga mabete faire gola j'étais soutien aux ana tanga pasi donc tout ça toujours derrière toi mais ndenge ni bako kanga artiste le gola faire ata les points comité ata journal moko comité ata télévision moko lobité ke bakangi chanteur congolais mo be chanteur congolais moko boy comme on a fait faire gola batari au moins yo za journaliste na bi kotala répéter c'est quoi qui la faute
ozotuna so mamaki la faute kasi bato nazoloba no makambo oyo koswana eleki fo bapesa ta na mosala ntango bakanga papa wemba papa wemba bachakai wapi bachaka ozokompare papa wemba na makambo mais ntango yo ozopesa exemple ya prison eza exemple ozopesa bakangi ocholi fere obi nayebi olingaka ye te mocholi tika olobanga alinga fere mais pourquoi ozopesa exemple na papa wemba ozokompare moi na butu ozokompare moi na butu papa wemba non basaka ba artiste te baza niveau moko te boni boyo mais siko ntango oloba siko pourquoi tu as fait réflexion qu'il faut acheter na journal on si longtemps pas faire à niveau na te yo ndo tu la faire te yo par contre ngala lobi na sens nini parce que il fallait pas comprendre que temps ya ko soit na fait sila eza temps ya ko bosser dire bokota na betape moko boye ozo kompensa na zolo bela elingolo ba tozala ka te ponga na mona ba mission congolais pa na biso so lingo mona mission dans façon maka basket na Goutia filmer asali nzemo moko komi déjà prête si on a na des fois ba faire tango zo makasi bazozala ko apparaître te yo ndimi so bakanga ki Gims makambo eleki boy obeda ju Gims za koto oza kongola botama na yolo exemple botwana ki ça ko fira na kini botocha muto ba bengana ko tera bango fali so bakanga ki on sait jamais no bakanga te toza ju ba bakanga peut-être yo baby faut za reconnaître miki so na sali ngati nani amema wa yena yo komi boy amema wapi place uzaki komi na fo ngana yembi bozi la juba ya mbanga na yuki bora na posa na luba na luba après 20 ans oh na bola mo asala yo ngana osala émission ba ya mbanga après 20 ans et puis na ina pesa défi mo boy na ndenga mabete o émission ba benga na liste na so na miki nyama na ndenga musique pesa nga ba mérite ya ba musicien o ya biso mikolo na ba mérite ya ba petit na biso lelo bana bana mérite makasi ngam na yambio émission na ngoko tuna ngaki bato bazolanda so bozo okomona otoseka pona ni te yo mutu na ba musicien moko te so to so la makama wingi awa otiki makama wingi comme mama mérite to makama kasi nyoto to faire partir jibi azo insister ba petit bazo manquer ba te na ndimité ba petit génération baza respecter vers bango jibi selon mukulubi na dama neti aviser mbala moko jibi pina lobi ye atakomi na ba gloire ningi nini jamais ako manquer nyoka longo respect alobi Gims ça Gims na respectera bango mais si on a lobby tous à nos frères ou makambo parce que je n'arrive pas à comprendre faire na bon faire asala nzemba fait jaloux abimisa profil ya la forêt bona ebité mais na ndimité basi ba bongisa à part ye na ni soit ko manquer bango na so ba soutenir ba génération na oyiba na ngate mais par contre makambo so bazolo ba wana soko longola ngo na ma contexte longola ngo na texte na contexte na ngo tsango bo mona bazolo bela tout droit na fali au moins il va nous dire a commis pour aigle encore pas les gars comme on a dit sur na chebi loko na ngao après ça qui peut conseiller c'est capable après ça peut conseiller na ba via wenge ba longola ba galo wana ba na mo ili kama ningo ndeswa ki bango il faut pas za ngo faire mais pas petit na bango pas bengaye pour moi bengaye et ba bengaye ba c'est que petit boité reproche boité ba yoka na bango tu vois moment est-ce que sur ne wenge sangani bongo est-ce qu'un jour peut to kola mko na tongo ko fio lo mida beti table avant ici Sam Chitu, avant ici Fali, Modogo, Suzuki, Mbochi Lipasa, Venanga Jordan Ukusa, Pirve, Bamote Pesoza, Soleil Wanga, Gibson, Bango tout pena na table, qui est babé tapé stade de matin. Vous allez réaliser. Na grandeur ya Kofi, tokolo mabe nyo surtout ya Kofi lo mide tolingi. Mais asa légende. Tobo sana raté. Papa Wemba zaka soute, King Kester azate mutatika lipena o azana balbum makasi. Et là que tous les yango na moya lelo tous na batumi bale ba ko réaliser loko et simba eza wera son lisusu wera son ko zonga na martyr wana avec wenge musique à maison mère play à craquer omoni wera son soka bengi Serge Mabiala Mukentonga Babi Ndombe Feregola Héritier Watanabe qui encore edenga ko bato na maison mère musuna bosen ba ko musupu ba brilla ki bango wana ba Emilia qui encore nani Bill Clinton Kalonji c'est Léo Scram Poutine Adjani so bazong si bango na stade lelo play à craquer kaka maison mère wana mais par contre pas mukulu face à la ba fort rebelle mais na bi ke ko simba pe ce qui mukulu pas le bien sala ngona ndenge na ye azong si shy ouais peut-être so yemba makasi wana utaza koto na tour nani allez capé pana Gino Capore grand chanteur les ma baza papa na musoza ki na Bruxelles nani Nono Fuji ce qui ziba ngope alors bien ça la que réconciliation na stade pe kotonda ndenge mona quartier latin mais est-ce que quartier latin lelo na ba problème tous les gars parce que
ngana na habite sur natale interview bien na yoka pa batu bien na yoka pa Samiye moko Sam Chitu. On irait Sam Chitu loba plus jamais à causer na Kofi. Yeko to Sam Chitu wana zolia kambonga sokoda wana zata na nzembo te. Atike kufana sokoda zolia kambonga bata madilu, mbonga bata pepepe kale, mbonga bata azata na nzembo te. Akisa ina sokoda mutu wana. Eza nina obache kuna pona critère ni cheli biso Sam Chitu. Azama ele aza pamba misi wa Simba bi. Eza ma nzembo te. Te abiki. Ama ele koleka sokoda kuna classe. Eza maka koleka Blaise Bula koleka waseka koleka Kofi. On a toute ça les comparaisons ba maele. Pardon. Ils ont mis tout ça likam. Kofi Olomide erreur ne na vie, erreur o bato baza pepelo ko yebisa été. Na yebika surpasse ma mebele. Soki lelo alobi ke a réunifier quartier latin na ye. Na yebisio abana na Congo te, abana en Afrique o mona makambe salam. O mona makambe salam to kanga data lelo o mona ke salama ndenge mususu. Mais ako sala ngote parce que moko bundisa d'abord bana ne moko. Le mal le yango wana. Ye abundisa bana ne moko Kofi Olomide le mal lango yango wana. Victime à libela yazaka na sala bango nini kotuna bango premier na sala ngo na ye yazaka na premier te. Mais Kofi Olomide a raté et sous un événement si je me trompe pas année passée ou 2020 na sala munene ya biso arena. Mais lelo oyo autos en Angola na d'avance na profiter na pesa ba mes condoléances na bandi tout dans biso na Angola biso to baza na kati Angola Zedou grand prêtre unificateur baptisé donc idéologie soki lelo ba Angola ba koma na mbongo na Angola parce que président na linga ba congolais te ba congolais ba komi na mbongo na Angola soki ba congolais ba koma na mbongo na Angola c'est grâce à Zedou c'est ça soki to zala pe à l'aise na Angola oza na document angolais oza na passeport angolais parce que président wana kufi alinga biso donc toza des cœurs na bato baza na Angola na ba angolais to des cœurs na bino matanga ekoleka bien grand prêtre akufi atiki biso Zedou mais condoléances na famille na bandeko to baza kuna na Angola bwana na biso zela na bakisami kenyema vraiment na tango a Zedou na tango au pauvre angolano vraiment tamu junto no coração ya tamu fala mal do ver o cota pai grande Zedou mbongo za rien fait te mbongo zelo côté mbongo za rien ebike Joana azana ba mbongo mo akofuta ta ba docteur ata 1000 pour ba nazo chance à komona ye na héros de chave tant on a bimaka champion d'Afrique pour tout na équipe basket na interclub équipe à judo équipe à karaté ko ayambaka batu nyonso aya prêtre a saluer batu tout na héros de chave mais on a prêtre et puis natana ye neti biso na Angola to fanda wana na bima na passeport de service na passeport normal donc bato tika bino pena l'aise natana e ko lia ko mela to na park te ndenge zaki na kinango kisasa kinga kati ya kabila te kuna kota partout te nazolo bana sens que na ndenge na Angola yaza na place moko ta libéraliser que ya ye moko omonango monate nyonso peuple akokota asala nyonso alingi eza te ko yanga ya boy donc nazolo bana sens wana motema wana ndenge pa fungola motema ba congolais biso avion tala ba congolais moko to malamu ba congolais bazombo baza malamu évidemment to sala bango pe bien biso to yamba bango bien à l'époque bazongisa en tout cas tous na bino ensemble tout l'ensemble na bino on makamba Kofi Olomide Kofi arata suka na concert na arena okuto fe nga kutu auto zo 200,000 fala beta na nini feti moko ya laki ya siko Zedou akufi siko azongisi mbongo te na feti ya Angola ba pesi déjà 200 yo ebinde ni na émission to za formé mais siko Angola na matanga siko to ebite azongisa mbongo batu ça azongisa yazongisa mbongo te mon pao na ebisi bino kuna ko sala makam tala ka ba pesi déjà 200,000 à signer pe azoki de akini pour la fête siko ko sala ke président akufi azoki le kisasa azonga akini aturi bango est-ce que veut dire ngana boya ko beta pena ko matanga ko na mbongo veut dire na ba mbongo kene de na sina pesa ke na ki na panza na musicien ko beto yaki ko comment to rapporter dans mes condoléances toi de kir na bino to na Angola yo na ndolo ba na age ya Kofi Olomide ko rater concert monene lokola arena ngana ka passe mingi na place na ye parce que na ba age wana ezali ba concert moko boye fera betango pour na carrière na ye mais tant e rata et ça na mutima passe mais na comprendre te vongo tikali ka monokite auto sur la conférence de presse azo reconfirmer biso que faut beta sous arena avec Laurent Soko soko la dit conférence on a kosi azo yem dalobi ke bazo beta ba signer ba papier ma auto na soko o pesa nga kombi batu balanda omoni ke obike ayebi ko tia batu malale ndenge na ye balanda conférence on a bien yo muto signer contrat na moto c'est prétendu so simbongo non c'est ça so comme tu na politique o pesa nga kombi ça il a conférence de presse
c'est que toi qui bon signé pe o tu no o pesi nga combien c'est que na ba pesi le côté ah tu no o pesa nga combien donc c'est que non okutu o signé te ni yo ba yele tela siko muta ndengo et c'est to kola na makambo wana donc conseil on a surtout la libé zaka pour na visibilité alingi ka ko za na actualité le kola wenge sala ki boye yango moni ba promo nyoso ça c'est surtout ça peut bien calculer bien est-ce que Laurent Soroka na mbongo beta Kofi na arena yo na ngato et puis muta beta muta arena uta na Afrique te omoni biso no to fa na Angola et c'est yeba ki soko kwa tanke mutu na saki na ndenge bato so bengele lote c'est monsieur il avait rien azane loko te ndenge azawana yezare donc réfère ya Kofi Olomide oyebi ke makambe leka ebele pa banani toujours qu'il est bien c'est impossible les padres Ferregola plus de 30 jours en prison et pourtant oyebi gars qui après 45 jours après 30 jours bandeko bandoze la faire Robima mais de l'autre qui est prison comme on est sérieux et puis comment faire et comment lit mon c'est mitoire bateau qui est tout à sincère plusieurs années place mon peine si sa carrière artiste si normalement surtout net ya za jeune lelo azaki na succès na dynastie article album ne likolo na visibilité actualité faire normalement vérité ça qui azaki likolo va kota prison si promotion azaki kitoko si akoma bina likolo tondoze la banze mususu mais ndenze mon margaza na prison na wonze mon mo be na emieux de vie ouais c'est déjà en fait imaginez-vous dynastie oebima qui za tondoze la te parce que tant que ngato yamba wenge pe ndenge sali 4x4 ba copine de boula bata faire pour faire ça bandaka on a dynastie 5 ça masa na bango batewe 4x4 e maile na e balandela ngobi ba mona ye bato musu ba beza ibula Kofi na otu ma fimo a Sarah Fiona abi ko sangsara mise nyonso ezara bula Kofi nyonso ya quartier la tête ya mokili mobimba ya quartier la tête parce que Kofi sala ngona ba anniversaire na déjà mais quelque tête bazanga abundisa bande bana le mali ya Kofi Olomide ole asepe na bana na ye ya bundisa bango lisusu évidemment baza ba diversaire ngalinga to lobaka o petit na nga sali boite yo kasi lelo ndenge za boy soki batie par exemple to kena na to bana na maison mais batie wera so beta en équipe ne batie fera et ko la podium mi bale différente nana ko tikela muninga si bagare ko zala na musique mariko ya uta boy donc ça sous moi na tasa koli ndenge mo pene ba falisi o tie bango na faire par na Kofi par exemple na podium mo mais dégâts pe ko salama baza subana te donc soko moni tata moko boye azolinga sukola mwana na sa komi de ba 13 ans asaboti na ba poil asa malamu te eza ba niveau mususu mwana saboti ba poil ba sukola ke lisute mais tata mo azokanga makaka fa sukola mwana eza normal te mais prison à faire yona mandolo ba on dirait eza normal te na to yamba ndiko nanga kimbangwa beti nanga na pesi mbo tikia funguninga ba piste mo boye même période ya stade événement ya wenge oyo azaki artiste a contribuer na suka ya wenge azaki image valable ya suka ya image valable siko na ba jeune soka azaki ona ngo zape dégâts faire rigola les padres soka zile ba événement ile kini ngo zape dégâts mais comment na période wenge ba beta ba événement faire na prison pourquoi faire à côté prison na moment oyo dynastie bimi et na succès faire ça 4 ans 5 ans sans album bakanga eti mais pourquoi ton album ne bimi et puis na moment ya promotion on dirait prison on dirait ça non ils sont normal prison ça comme makamba famille kota ina kati mais ils sont normal nga kuna sepe ndenga za kite imagine obi que c'est pas zakala nga zo 12 ba golo ba zo kangai alinga zo loko ko sakana te pour comment expliquer Wata je le salue en passant parce que benga dernier fils ce que dernier fils ça faire et ça Wata bino jouer ça tuna bino question te bande ko komela ngai dernier fils ya wenge ezali faire pezali Wata donc ezali kutu bien avant aller na prison kuna babimisi Wata déjà ko ki yetanga ko bima abundisa bango babunda azika position babunda pesali bien et puis soko zaka nga bende makolo banga bende ndenge makamba ile kiboy banga bende makolo osakana te oyebi ke na podium ezaki na mission maison mère bele bazaki pe na se wana bali ba matate ba ko salani bongo sara solo ya ko sani te bo sara solo peut-être aza soliste peut-être ko ya nze moni yebi nze masara solo non aza soliste yo tubiso no Google pesa nga nze masara solo beta surtout là ba question trop pesa nga nze mboya beta o ezo mériter ngaku na place wana fallait pas zoter la coste pas zoter JDT pas zoter bangata mabiala na riba JDT aussi quand les marqués na ba produit bon ozomona makama bitumba ndenge zo sala et ça problème ba monsieur congolais mais ça peut possible JDT dans la raison parce que les marqués pesa qui femme sous si on demande à robima bisike belé zaka emelia
aza na chance akobima soki jibe abeti la stade na bata jibe akozala soki wera so na beti akozala aza na kobima place ebele. Parce que Moïse Zimbi annulation concerne eza mpona nini? Bon omoni toloba vérité boye nalingaka bato bazolanda so na télévision bafixe banda concert oyo ya fali ebetaka oyo ya le 22 ezala le 28 le 28 esalaki ebloka makambo ebele donc ye kaka moto asukisa makambo yango ndire sikoyo esalaki soki kaka concert elingi ebeta bato babengi balobi na bango bolingi osala makambo esami na garde de l'est mondela bite botika solo yango wana kobanda na Kofi kobanda na Weranson même Félix Waseko bango tu bakutani kana eloko wana même Fabriga soka ba comique batinda ba image mondela zo ko supporter ngote po mondela si azaka mingi na biloko nakala banda ko banga kala balinga ba dessin ko bamuni ndenge zo tumba mababi non bato kutu basale loko tawa bato basala makambo ba malien banani bino ba ko tumbela biso loko bo eloko wana ba français ba digérer ngote opposition ba loba ko mona kamezalaki yango no komi moindre mouvement facilité to za ko annuler ba concert wana mais na ba festival nde na ebité zo le kandeni. Mais na bi na ko ki audio mo Félix Waseka tindela kio pona compte ya artiste to aleka ki wana artiste moi Rasta bo asala interview Alpha Blondy défendait pona makambo ile kana Afrique tout ça condamné mindele des familles mindele mais yepe waze quoi aleka na ba émission aleka na ba télé ko baka ye mote non mais bango nyoso te to che waze quoi pour na ka ivoire waze quoi atindeli yo audio si azo féliciter artiste alobe et c'est les chairs de poule Zora Nazarena azara pe mayele boy bon il va mettre les choses à mettre mon niveau non incroyable mais il est pas où les gars France 24 alobi a côté Kofi aleka wana alobate wena leka wana alekate ye wase kwa nanga et puis il y a le bas français bien malobi il y a comme kubisa muninga ye pe kanda so azara misa azara nzuka mayele bo yobe wasi kozaka nzuka mayele c'est région de siko ba mission congolais c'est sont des politiciens politiciens dans la TV même na kini on a ko sape ba baza ba politiciens asali nzembo ati ba couper faire ça nzembo baza ba musiciens baza ba politiciens ba mais pourquoi yemo banga azara no dash frontière yo dévoiler devant mindele makambo jona lo ba baza ba politiciens na wazika pa bango so ba politiciens ba mission congolais baza ba politiciens ba mission te ba fanda ba politiciens musiciens eza ba musiciens za moto azo veka na ba musique na ye aza likamso de quoi ba Jean Goubal lokola ba nani mutu loko akanza voilà les musiciens libanga te na nzembo soko aboko aseki oyemba nzima bata oyemba te musique tu vraiment fallait autour de sa stade bon lokola za génération asika bon ngai naza porte parole na été pinga makamuna et ne ozomuna na chef porte parole te tout ça l'émission tu émission chez bien tout le monde na souka c'est juste ma question vite fait parce que hier après Wenge a posté date à stade mais ça l'une de ces polémiques bah tu me souviens mon bien tu moni même c'est le attaqué c'est le Poutine na c'est le bien Poutine c'est Serge a évité son cause la lobby mais pourquoi on a la date c'est belé ou le tcha stade les années solo la guerre na ba ve a lobby au fa le c'est le contre Fali pour pas est-ce que mon qui on nini na cadre de communication a sali promotion na hier ou bien ça qui on pas prouver ba na business na business na management a sala kitoko ah ouais oui a sala kitoko et ça na ngote pour la et ça le ko la battement ba uti to le ba ko battement ba uti fouté ngala lingi na yesko na sala mieza na normal ngala mona ki Mayweather boxeur na bisona batuna ke makamba tezo na bia za les grands de tous les temps mais pour le moment c'est moi et dérange mon tete Mayweather, Alobi Tyson, grand champion de tous les temps. Mais dans le moment où c'est moi Mayweather. Ma boxeur soit mon légitime et ça normal. Moi je crois que 5e génération, et ça a fallu même Inos à côté de sa stade. Faire à côté de sa stade. Nani Susunani, même héritier à côté de sa stade. Stade n'a pas été des gens qui ont musique à Malam, ou Bengi invité no Malam. Il y a un moni, na sosongela bino ba journaliste surtout yo. Tikala journaliste kozala journaliste ya motute chaise fauteuil jaune et là ta couleur à musicien mon côté ba respecter pour tant que baso yo kana est-ce batuni yo batuninga jamais donc comment yo zo landanga na TV zo bundela batu oyo tant que basala makambo ngo saba consulter bino même pas respect so tuni bosonga nene o ça nango normal hein pour comprendre ka ah bon ah on a droit tout na te bainde ah biso siko bato to za mayele otomona ka musika baza batu foko buaka bango na musika actualité ku to peso te préférer pesa muta finga rai même bambala ka bongo mais ça la connaît to mona njo mona ya Mosaka otakini Mosaka
na ba télévision te que papa on père de 5 ningo ba mère de 5 maman de 5 ya botelinga bana kitoko na famille nyonso ko bota mona obota ka munyamulenge famille nyonso mona kala na mboko na surtout ba congolais munyamulenge azanga te akoyela ba rébellion de politesse poko ko kaide munyamulenge mosaka mutulanga calme famille nyonso munyamulenge azanga te ona za munyamulenge pona koko ndima te même tata na bokola yo te masai loko te oko telema oloba makambo na télévision te ata noza na germe na oza na sana mais mon frère to komo kende wa ou alono yo kanisi kaye nzambe kaya boma belle nzambe abengani kaye macha esine moko ezola kisaka soko toucher kaye nzambe avanja ezola kisaka za muto ya sana lolenge naye comment mwana na ko sambisa ona niveau boy munyamulenge ko segatela banyamulenge bayeba na akara ba comportement boy azana mwana ka yete bana basebele poni ba miso ba bibongo te. Pour clôturer, dernière question na biso, est-ce que Yuno Vanya vous considérez Denis Les comme pasteur? Oui, un grand pasteur oyo ngana ndimaka na opeso wa volumi bale pourquoi nazo considérer écran prophétique de Denis? Pourquoi a osé makambo oyo ba pasteur ba omoni makambo to mona mitakalo to mona kasi yem tabanda ko lobango bazo bete ba marto ko bimisa te makambo tu to moni ba scandale oyo biso ko bato bandaki yango awa na poto na laisser partir mon peuple nga na chatumba bato mal compris na poto to weke ba pasteur baza ba ventilier bato bolandaka bango te soko aye na ndako nga na yebaka chatumba esanga phrase moko alobi soko monika miki ndenge oza boye pasteur aye na ndako na absence na yo buka ye mbanga ye koluka mwasi no makango biso ezaka bongo donc tout ce qu'alobaki eza vrai. Et puis, il y a Arche de Noé. Arche de Noé, équipate, Kunampuku, Niao, Mpese, Nani, Kota. Bongo, ozo considéré Moutanzam, mais bongo, Francis Tatu, Oacha Lumumba, Abinaki, Yamado, Moutanzam. Moi, moi, si moi, Yembaka, Mikola, Autotika, Moutakalo, Ozalangote. On dit bien pour ce boy. Yozango, Talasiko, Moutayemba, Otika, Moutakala, Bongo. Intention, ni wana. Il paraît. Mais attends, yakala, yo yembe la kanzambe. Oza lokola babenga bango race royale. Oza le peuple mis à part. Mais arok tombe pas mourir za mutu moko boate. Bongo ya kotika la mutakala yo mutu mona na mutango bongo poani. Na peut être même amour à distance. Na verset ni wana il va amour à distance faut il la mutakala. Amour na ma Bible déjà des choses différentes papa. Il y a le baza musa na nzambe faut na conduite mo différent. Bible lobi. Arok tombe pas mourir za mutu moko boye. Soyez mes imitateurs comme moi, je suis l'imitateur de Christ. Eza na mutu moko na Bible comme na ye Pierre tanga wangani Yesu. Aki abandu anoki makima. Avant ce soir il a 3 fois. Ba monika bi oh mais tipo ne lobeli na ye, ne la tele na ye. Mais oh mutu tout le monde a reflété Yesu. Na komona kaka. Mais batona so moni bango basaya na Nzambe. Il y a pas photo. Mutakala mikolo kuto ne doto senga bango permission pour alaksa biso. Eza bienté. Eza bien te c'est le quoi encourager tes bien te Denis Lesi c'est un prophète oyo alobi makambo belé na minti muke biso to za mayire to comprendre que afungoli ba porte belé o ba to ko comprendre que pasteur amelaka whisky amelaka pe shisha ba ke na mo pe ba boîte de nuit la ti chapeau ba bala na bango pe ba zo ngola pe ba si ba zemba kati bango ba trompe ba zo kanga pe na mutu ka azo sali makambo lokola ka miki nyema lokola kumase donc c'est normal ba za na bango ka bato mi pesa nde makambo esalaka te. Merci na passage dans la fauteuil. Et puis le pasteur congolais nous soutient dans débat minéna. Le pasteur ba chena raté, ba la lokwa batu nyos. Tala pasteur libum ajena mukoni. Azo lia moko na sende ne afufu ebimaki akangisa tu jeune à 21 jours ya kenda golia. Atelemika mukola suka lwaka alléluia fufu sike mizo mona kitokota e utokota kala mingi te. Ya lele yango. Merci d'un passage dans la fauteuil jaune, maître Tchourambo. Merci de m'écouter, bazaki patient et autant l'émission du début jusqu'à la fin. Merci Nabino de vous abonner. Merci de vous partager. Merci de vos commentaires pour notre soutien. Numéro Zana reproche comme conseil. Merci na mon remerciement sur ça. Merci mingi na bande ko subalandinga de partout. Mingi nyema benga nginga poto sala analyse. Na ebike na nenge na lobi boye esali bino pasi mais c'est la vérité. Faut la vérité. Il faut to lo bakaboye po ba hypocrisie si la mingi na mondo. Tozo sunga bande ko yote. Bazo mona ka bazo bundisa biso pa mboke bazo bundisa bango na ba fait na bango eza normal. Que bazo se comporter, bazo se méconduire, bazo se comporter d'une manière eza normalité. Mais bato mamisé nyo surtout ba ndako misanze mo bango kali na mona nzemba ba ba bango normal. Parce que na problème te. Do ba komi na problème ka tango ba koti na makambo na passer komi na mboka.
ezaka bango to domaine ezebele mais bango ndeza bato mnonga o kitio ya mutu wana mayo esali tolembi. Merci mingi na maman de 5 place ozolanda ngai maman de 5 pour la bonne part Carmelia Chrissy Vimboma Melvin Mboma na Luanda Denisha na Paris pe blessing. Merci mingi na ba congolais nyoso ndeko nanga moko azo yemba na Bruxelles wana Norbert Mpeti soka simbi toma loko fena wemba ko boma e frère muta kuta ko lekate surtout o yemba loko afali bala ndeko kutino bala mwana kutino na nini ba ko komone kimanga o yemba loko afali na ni na bosani komona e ou bien Clovis Makola ko boma bango Norbert Mpeti bokanga kombona grand centre na Bruxelles aselenga surprise ya kitoko na yoka ina mite bato bongo na baga misato ye j'ai fait fond na promotion te na yoke ko yemba na Monica za sincère pour les bango nyos. Merci mingi na Norbert frère Norbert Mpeti. Merci mingi na Lino Subonzi mon Allemagne. Merci mingi na Masananga Denis Marcos na Hollande. Merci mingi pour na soutien. Merci mingi na petit nanga Koumassé na Louvière. BBC Fungula na Louvière Jeep moko tamba na Louvière mona mwasi moko BBC Fungula. Merci mingi na yo Fifi Kitenge maman Ephraim mbote mingi na yo mbote mingi na ba congolais nyoso balandinga de Ida Okapi na bengi yo 3 fois maman sociale. Ida Okapi na bengi yo 3 fois maman sociale na Bruxelles. Merci mingi na yo. Merci mingi na Joël Ramazani. Anifa Ramazani. Petit na ngai bois noir la famille Anifa Ramazani. Mbote na nous place bozolo ndangai. Merci mingi na champion Tirbonga na Bruxelles na maman Maginganga. Merci mingi na congolais nyoso to balinga biso. Ezaki juste un petit réflexion na makama musique. Merci mingi pour na koyesa bandeko na biso photo lo bakana bango vérité boy pour ba la raté boy baye bake il y a des erreurs au ba congolais muso akolo bana bango te baye to bisa bango pour ba changer na bi que ça la passe mais on est toujours fan parce que muto da familiarisé na bango lokola ngazate mais reproche peut faire après ça la bien. Merci mingi na yo pe mingi jem de rien. Merci na batutu balandi biso ngana bino tukutani mbala sima soki nzambe azongite Koumassé na régie Michel Kombe Aigle de Paul B en Allemagne on est ensemble.